Kalisus Maramba, danger, c'est beau, ta BTV 3. Chaîne sur YouTube. BTV 3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site à Mounene. BTV 3. Babi, landa mambo bien na kata BTV 3, on se retrouver. En tout cas, ezali soni na pasi na mboka na biso na bakambi ya mboka oyo baza na pouvoir bayokaki deja mbela oyo epesami deja na lamuka epai na balida ya lamuka toza na mitingi na biso na Sainte-Thérèse ezali na date ya le 9 samedi toyokaki deja biso tozalaki sire lelo toza mokolo ya kotondisa Sainte-Thérèse me tokompre te bayini ya lamuka babimisi ya bango bamatrake batamboli ntango mobimba tina bato awuti bakikole bayene yango balobiki ya marche na biso bareporte yango me mitingi na biso sikoyo biso toye kokomprendre basho bato bazosala batika yango na nkombo ya lamuka batika na rendez-vous biso na bango 2023 baya bamona c'est ça yango tokopesa bango kaka oyo ezali leçon 2023 madidi président eli azofanda na ngwende na ye toboyi makambo ya kadima élection soki eza te ndeko Félix na kimioso akende na ye nalobi boye soki 2023 koki te process élection atika kende kovanda na ye po azaka na manda moko mibale topesi yango te alongola mutu na ye sozonaoko kadima en tout cas toboyi te lokola ye alobaki aza garant aboyaki ya malonda alakisa mpe modele aboya mpe ya kadima soki te mabe eza te totika na inane te yango tozozelaka 2023 tokoyeba likolo ekita te mabele mpe matete me siko nde tokoyebaka 2023 liloba kobakisa ezali te liloba kobakisa eza boye lokola tozazokozela baélection ya 2023 lokola Chilombo azomema biso na badistraction élection ezala te le 31 décembre mese Chilombo mandat na yo ya 5 ans bapesaki yo esili le 31 décembre otikeli biso mboka le 31 décembre otikeli biso mboka po mandat eza ya 5 ans okoma 2024 te 2023 deux parties. Maintenant le banana à propos il y a le bon amonia et il banaki bien dans le monde entier que surtout que na RDC les 9 meeting ezali ya lamuka meeting wana mutakoloba ezali président élu Martin Fayulu biso to baka batrak makamno selekaki très bien mais comme si biso to lamuki na tongo to moni batrak ozomo na zola gistayo awa baini ya Congo baini ya mboka oh baza bien identifié bandeko na biso IDPS babwaki batrak ono ya lamuka pe ba konzi na biso ya lamuka que non ba reporter meeting mercredi le 20 mais là on est passé ngani IDPS a reconnaître que pas c'est ça la mboka c'est ça et là on se fait nango au lieu que era connu que ba reporter acha biloko yote a reconnaître que pas c'est ali dictature ezali a reconnaître yango bozo yango malamu donc a reconnaître que non seni eza politisé ba reconnaître que non glissement
eza prévisible bareconnaître que nos fraudes eza prévisible mpe dictature ezali eloko wana sepe nango mingi yango wana mais tolobi boye biso toza na Sainte Thérèse meeting ezali toza na Sainte Thérèse bien que babokaki biloko nyonso décourager bato mais toza na Sainte Thérèse ayeba bien que 2023 amata kita ye akozala président su te tokotikela ata une seconde te po tomoni ke lokola ayi mosala te moke bavoyage eloko ala elembo tota sekelo moto ayi mosala te il ne réfléchit pas mosala ka bavoyage mais biso tozali soki organiser baélection te na 2023 silombo tozali se boye organiser baélection organiser te il ne sera plus président dans ce pays il s'agit 2023 tokufa ebele on veut la paix mais nazo rappeler boye kala na masi na biso awa bango basala bamasi biso tokendaka koempêcher bango te mais tokamwe bakomi kotina bamercenaire awa na marche pardon na meeting na biso baya kofingaka président Eli Martin Fayulu yango tozokebisa IDPS ayeba bien que Kabila fait 18 ans na mboko oyo asalaki mpe nyonso akokosala makenda donc maintenant sikoyo IDPS ayeba bien que rendez-vous 2023 yana biso tokomona na merci beaucoup. Papa, merci d'avoir au moins que nous retenus dans cette prière. Nous on est des Congolais, mais ce que nous on voulait parler, nous on n'a pas au moins que des productions, nous on a fini des études, mais on ne se retient pas. Les gens qui nous retiennent sont des Rwandais, mais nous on veut la paix. On ne peut pas parler de cela que non on parle de n'importe quoi, non. On voulait parler tout justement que non, laissez le 7 bits que non, Martin Fayulu puisse nous diriger, parce que toi tu n'es pas à cette compte là. Tu parles de cela au moins que tu parles de n'importe quoi. Vous êtes socialisé avec le truc, le monsieur qui était au moins pouvoir au moins. Nous on veut que tous les Congolais puissent se retenir. Aujourd'hui on est revenu pour prendre un peu des choses qui sont carrément de... On n'est pas revenu ici pour prendre l'argent, hein. On est revenu pour soutenir. Nous on avait voté Martin Fayulu. Il nous avait même pas donné l'argent. Mais on avait assumé de cela. Si nous des jeunes, moi j'ai fini des études, mais je retiens même pas de cela. On n'a pas du travail, on n'a pas de tout, mais on se retient que des gens qui travaillent au gouvernement et ils prennent de l'argent chaque temps. Mais moi je suis diplômé, je suis aussi licencié de droit, j'ai fait les droits, mais je ne comprends pas comment que le monde autour de nous combiné à avoir au moins que non. Dans ce moment-là, si on parle de cela, il y a des Rwandais qui travaillent, il y a des gens qui reviennent de Bukavu, Kindu, Maniema, mais nous des gens qui sont retenus au Congo, RDC, même on peut parler que nous on est à Kinshasa, capitale politique, on ne se retient pas, on a fini des études, on n'a pas au moins que même l'endroit pour qu'on puisse nous brancher que non, on travaille sur cela, non, on prend que des gens qui sont tribaliers. Oh non, toi tu es des tribaliers de tel, non, on ne veut pas de cela, nous on veut que la paix ça soit restée au Congo, nous on veut Martin Fayulu le plus gérer cette compte. Moi je décide à cela, c'est pour ça que je suis revenu, je retiens SD. SD ça veut dire que la mouka congolais ne dort pas. Si tu dors, on va te baiser dans des fesses. Mais on ne veut pas de cela. Nous on veut que non, la mouka, moi namboka tellement, olala te, olali, bamboka Brazzaville, bazué on a vie sociale, vie sociale les athées, dollars et comme il a 20 000 francs. Comment on va faire pour revenir pour qu'on puisse au moins avoir des enfants? On n'a pas le temps là. Nous on a fini des études, on n'a pas le temps là. On peut pas au moins avoir des trucs qui sont bizarres. Papa, moi je vous explique ce qui est vrai. Si Fatih il gère pas ses comptes, il n'a qu'à laisser. Nous on a fini les études, mais on n'a rien de tout au moins qu'à bénéficier. On bénéficie de rien. On voulait que non, Martin Fayulu il puisse se rejoindre de cette vie. La Mouka, moi je suis de la Mouka, papa, hein? Je suis de la Mouka tout fait. Si vous parlez d'autres choses, moi je ne dois pas parler d'autres choses. C'est ça. Oui, biso toye marche na biso toye meeting na biso ya Lamuka tozali ya eside na nzele mais ndenge tozovivre eza pasi nauti nzele makolo ti ndenge na ye awa na terrain Sainte Thérèse mpona kolanda kaka meeting ya président élu Martin Fayulu Badidi. Papa tozonyokama, nous souffrons amèrement, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau pour faire les marchés, nous dépensons 20 000 francs par jour. Pour ce makaka matembele fufu mafuta, il faut bonner à 20 000 francs.
so boza 4 personnes si papa toko vivre ndenge nini na mboka oyo donc transport toye makolo na tina nde tokomi awa toza 10 personnes makolo tozotambola mpona bolingo ya papa Martin Fayulu Madidi oyo aza président eli oyo tovota na se ya mbula yango tolobi boye toboyi seni politise toboyi corruption toboyi nyonso glissement toboyi fraude électorale toboyi oyo bango bazomema biso batikela biso kiti ya papa Martin Fayulu afanda toza na besoin ya président eli oyo tovota na se ya mbula oyo aza moponami na nzambe apona ye mpona Congo ezokende te mpona papa Martin Fayulu so tozwi phrase na ye c'est encore possible eza kati na bible bakoko basiliki mboka ezotambola te mboka ezokende te papa tokosuka wapi tozokufa tobeleli usecour na président Martin Fayulu Madidi ayoka bana mboka bazolela afongola matoi ayoka biso mais yango oyo biso toye mitinga lelo so tolobi marche bakale biso marche eza te oyo aza na batu te filme nanu monde oyo eza na Saint-Thérèse tala aza combien toza na besoin ke tosala mpe bamarche bamona ata aza na mutu moko wana atambola na nzela essentiel message eleka biso tozali mpona papa Martin Fayulu Madidi nasuki wana biso toza na besoin élection esalama Tshisekedi atikila biso poste aza na majorité te mais azali incapable kwa diriger mboka bango bazali incapable bon nazo besoin exemple benseignant est-ce que benseignant bazo gagner mbongo est-ce que bana bazotanga malamu o gratuité ya lobaki soki okende na salle de classe moko ozomona bana 100 bana bazofanda na mabele est-ce que gratuité wana ya nini Tshisekedi azali incapable pour diriger mboka oyo aza na majorité te incapable na pays alors incapable na Union africaine oui azali incapable na Union africaine parce que bon na Union africaine par exemple na zolo bana barrage ya renaissance ya lobaki abongisa makambo est-ce que makambo ebongi barrage ya renaissance oyo ezali na Ethiopie na Egypte est-ce que akoki kobongisa makambo wana abongisi te azali aza na majorité te atika ki mokonzi na Martin Fayulu o biso toponaki ye te ye Kabila mutu apesaki ye pouvoir donc balobai ke Martin Fayulu aza na bato te bo yo yawa balobai ke ye na mwasi na ye na meeting wana yo moni bato bazali abaza combien baleki kutu bon baleki kutu ndenge tozaka na Mbemba na Katumbi ozomona yo moko Saint-Thérèse ezali plein eza envahi Martin Fayulu aza na bato Tshisekedi atika ki mokonzi akende na yeso ki wapi. Merci papa. Oui. Est-ce que Ndeko Nabiso, le président élu, le commandant du peuple, l'aigle. Est-ce vraiment un homme intègre? Moi, je veux vous répondre en français. Il y a liboso na Webisayo na Genève. Bango moko balobaki le changement c'est qui? C'est Martin Fayulu. C'est pour dire quoi? Martin Fayulu, les lots sont biso tozoni okwama. Nous sommes des diplômés, des licenciés, des gradués, mais vous le hâtez. Naga moi 200 francs na tchaka crédit bazolia. Alors le problème c'est quoi? Pouvoir épais ça magana peuple. Martin Fayulu a un mandat ya peuple. Biso peuple to pesaï. Alors c'est inutile ya rosé chamaye biso to lingi boy. 2023 to ça l'élection. Élection on est à la 1 apaisé et à la élection moko transparent. C'est ce que nous on demande toujours lukande biloko wana. C'est ça, mais tout royo, ba nyongo ya ba élection ya batu tosi to futi nyongo ya Mobutu. Papa Tshisekedi abunisaki Mobutu. Lelo ba Kabila futi nyongo. To futa nyongo Kabila le père. Donc ba nyongo nyonso to silisa.
lelo oyo eza sikoyo peuple donc 2023 eza peuple babiso toza ba force tranquille tovanda na bapalais mais so omoni toye lelo c'est pour la première fois biso toyaka so toye c'est que y a un ça ne va pas vraiment peuple congolais zala mature olanda loyenge te oke olobi lobi kuna ozongi na ndako olali nzala oke olobi kuna ozongi na ndako biloko olie eza te bana babengani c'est ça tozo souffrir biso nyonso biso na lamuka tribalisme ezaka te mpona soka bato mosusu baloba o tribanetenga meme anje moluba naza moluba ngai nakoloba na chiluba oyoki te yaborango na beti na moluba me babiloko oyo nazoyoka oyo ezokamusanga biso to bakinois ya tongo biso toboma barebele biso bana changu toboma barebele tozwa ba 3 mois 4 mois ya tofutaka mai te nazosenga na bakongolais oyo ya 95 96 na 97 98 bakongolais wana nde naosenga bozwa maturité ezala po lobi biso tokoma pe bien merci ya sika lisusu makambo ya danger liso ebotami BTV 3 chaîne sur YouTube BTV 3 bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya monene babi landa makambo ya bien na kati ya BTV 3 oko se retrouver